Vérité ma dièse, yene femme africaine. Vérité ma dièse, yene maman sociale. Vérité Ngana tatolingo luna yo, bolingo na yo pona ngai, etindi na ngumba mela yo, yo zali nzambe na mawa. Ngana tatolingo luna yo, bolingo na yo pona ngai, etindi na ngumba mela yo. Kolo yo lingi ngai mingi, namoni yango na bomoi na ngai, wana nazalaki bitelengano, olokotaki ngai osukoli ngai, okomisi ngai mwana na yo, nakopesa na yo nini, bona maso yo saleli ngai, nazongisela yo nini, bona maso yo saleli ngai, napesa yo nini. Bolingo zeli nango pona ngai Yesu, namoni yango pa na moto moko te na mokili oyo, nana kokolinga ngai lokola yo. Mokili oyo eboyaki ngai, bona mabe nasalaki, kasi yo Yesu oyambaki ngai, olimbisi mabe na ngai. Mokili oyo eboyaki ngai, bona mabe nasalaki, kasi yo Yesu oyambaki ngai, olakisi ngai bolingo na yo. Kolo yo lingi ngai mingi, namoni yango na bomoi na ngai, wana nazalaki bitelengano, olokotaki ngai osukoli ngai, okomisi ngai mwana na yo, nakopesa na yo nini, bona maso yo saleli ngai, nazongisela yo nini, bona maso yo saleli ngai, napesa yo nini. Et merci beaucoup, on a balandino sur VMAK TV, VMAK Production. Nassima Caméra, c'est votre humble présentatrice et maman vérité Maké, c'est Niki, la polyvalente et autrement dit 4 fois maman, par la bonté et par la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ. De Nazareth, les rejetons et la postérité de David. Maman vérité Maké, c'est Aza Anakati ya Samba na église Adeka. Oye Kambami et pas notre papa le visionnaire, apôtre Nsolani. Manuel oyo aza na biso lisusu elongo te yauti kotika biso mokolo ya lobi naza awa na ba responsable nyonso bazalaki lokola ba collaborateur ya papa bazalaki ko travailler na papa ensemble na kati ya Adetra et bongo naza na mosala nzambe moko liboso na ngai ako se présenter. Shalom papa. Shalom maman. Ok, merci beaucoup papa. Namoni ope awa lobi tomona ki na ba publication na Facebook et na réseaux sociaux que notre papa aza lisusu invité wana tozui ba téléphone ba coup de fil par-ci par-là balobi maman vérité Maké se kita na terrain toyeba papa Solani akufi abela ki azalaki malade. Comment on va passer l'Israël? Naza pasteur na église ya Samba awa na travaillaka. Je dirais que na apôtre Solani.
Apôtre Solani a Beli Kamulaïté. Apôtre Solani a Azaki Nandak, Nabutu, Alali, à Salaki crise. Tension et dérangeaki, et à Salaki qui est à l'hôpital. Penzambe à Koksimokam. Ah, merci beaucoup. Nzamba Koksimokam. À Salaki crise, on est à qui journée? À Salaki crise, c'est Salaki jeudi passé. Ah, jeudi, on est à qui le 9, le 8? Jeudi passé, Salaki la date il y a le 7. Ok, le 7 août. Le 7 août. Wana tika kibiso na date nini? Atiki biso na date il y a le 11 août à 3h du matin. Ok, merci beaucoup papa. Lilobani lokoloba na bandeko nyonso bazolanda biso. Baza na posa message moko ete pai na yo. Oyo ko conforter bana nzambe nyonso baza bisika nyonso et ko consoler et ko fortifier mutu moko oyo azolela na biso elongo quelque part. Elo na yebisa bana nzambe Nzambe apesaka et Nzambe yeka mutazwe. Musali na Nzambe asali musala na ye. Musala sali emonani. Musala sali itiki bilengo. Biso ba oyo totikali to landa exemple na ye. Azaki mutu oyo afandi na musala, azalaki mutu oyo asedeliaki totalement na musala. Ezala butu ezala moi apôtre Solani azalaki présent. Donc biso totikali to landa exemple na ye afin que mokolo moko tokutana na trône na Nzambe po tozwa courage. Ok, merci beaucoup papa. Na moni programme esalami na mte po akufika ka lobby lelo déjà toto compter première jour. Te nanu programme esalami te. Tozozela nanu libota bamonyo sobako ka toyebi ke tozala africain po tango makambo ya kaboye senaka papa côté maman bazala afin que ba makambo. Ok, merci beaucoup. Na régie bo balancer les biso image ya émission autour ko sala na apôtre Solani na mois de juillet. Ceux qui na bosanité et ça déjà na YouTube na VMAK TV bo balancer les biso quelques images bateau bazoy ba papa Solani te ba mona na plateau ya Maman Vérité Makese Niki la polyvalente. Merci beaucoup papa. Ok, merci beaucoup papa na ngai pe. Na évité papa na makambo ekomeli biso na liwa ya notre papa Solani na yebi ke toza battu mitema eza kozoka maya miso so couler ti na motema nini bokoki koloba na bandeko bazolanda biso papa on se présenter d'abord kombo na yo. Ok, nabengami na kombo pasteur Israël qui sait que est responsable à Detra on a la Viana. Zape moko ya membre ya bureau provincial ya Detra awa na ville Rwanda. Ndenge mokambi na biso auti osolola nayo tozalama na pasi tomona bato malamu na vie oyo baza basali na Nzambe mais patriarche Solani Emmanuel aza différent parce que tokoloba parce que toza bana na ye mais na ntango tosali na ye azalama mosali na Nzambe confirmé yango toloba nde atololela ye malgré tonganda na message moko po tozolela ka biso en Angola te na Europe bazolela na Amérique bazolela même na Congo RDC bazolela liloba oyo kokopesa consolation na minute tozozela nzoto ya papa na limité. C'est vrai eza bongo balela ndenge biso tozolela mais au cas où programme ekobima bazala informé balela ndenge biso tozolela problème eza te eza bongo. Yeah, merci beaucoup papa. Okay, merci. Pour ça na mosali na Nzambe awa papa biloba koza nini na makambo ya minene ekoyebi biso lokola kake eza na bato ebele balobi toyoki ata mokolo moko te ke papa Solani azalaki malade mais mbala moko toza surpris ke toyoka sangwa liwa vraiment ezosala passe même bato baza pene même bato baza musika liloba papa koza nini. Vraiment merci maman. Vraiment loko ezozongisa ezangisi biso liwa ya papa ezokisi milema na biso elakisi biso na biso totikali
tous allons préparer parce que papa a belle vie. Il y a un aïe, je sais que c'est quoi on va nous amener à battre les choses, tous allons pour mon salon Zambé. Et papa qui nous a dit que nous allons continuer à faire des choses. Zambé a battu la vie. Ok, merci beaucoup. Papa, moi conseil. Adetra et sa communauté, mon les a partout, et sa bisike belé. Ngai maman vérité ma c'est Niki, na priya déjà na Adetra, na Lunda, na Kwangu. Donc c'est que Adetra et sa bisika est belé. Conseil ni le recopé ça na basal na Nzambe nyonso o basala na biso na temps o basala na kata communauté. Et belé basala komona papa za na eli souté a ngape na mona changer communauté combo. Papa za na eli souté a ngape na moni a bon. Ngape na suis moi bord na ngai wona ça ba terme ba langage pour tout monde yango mingi conseil ko kozala nini na absence à papa conseil ça que biso to le nan papa oya kozala makanisi wana makanisi na Nzambe amen amen to la ndelo ko papa papa azala ki na ko kabola ba tout amen place mo boulé azala ki papa banda ko tia kimia to la ndelo ko la to zala pena kimia amen merci beaucoup papa shalom à combo à papa comment on pasteur Paul Tunga papa Zana na kata Adetra Azali inspecteur attendre na protection tout le monde mais mon thème ok, merci beaucoup papa moté meza bozoka makasi et ça qui on ndenge ni ntango zwaki nouvelle oyo que papa Nsola nyatiki biso vraiment tango na yokaki nazaki kondima te mais na kondima tango no yoki akoti na bisika ba we bazali yango wana ndenge na fandi boye ozomona zoto me motema na molimo na passe makasi. Ok, merci beaucoup papa. Nkolo apesa biso kinya. Eza facilité, douleur à séparation. Jésus devant liwa ya Lazare, devant tombe à Lazare. Alelaki. On a douleur et à séparation. Nkolo apesa biso makasi. Shalom papa. Shalom. Kombo ya papa. Kombo langa évangéliste Paul Mzaina. Ok, merci évangéliste Paulo. Papa Ozana na kata communauté Adetra. Na kata communauté Adetra, na pasteur pour kamba église Titanic qui parle kamba église na kata Adetra. Merci beaucoup papa. Message repose à ni na bande konyoso bazali banda. Bazona na biso na nzela YouTube Vema TV pe na nzela ya Soto Mouton TV. Message ezalika bientôt za na bolimo tozala ini pona kolela papa na biso wazalaki papa moko malamu wazali musala malamu wazope mana kimia biso tozala ini po tosala musala Nzambe tosimba yango ti po Nzambe akobeta biso. Merci beaucoup. Message ezala nini pona mama na biso oyo papa atiki molongani ya papa Solani. Message ezalika ke biso nyonso tozali pembeni tosoutenir mama tosunga pe sika mama zolela tozala wana mpona kokonsole totika mama di tosungola ete tobaka ete. Merci beaucoup papa. Polo apesa biso makasi pe apesa biso kimia tolela notre papa na kimia po azalaki mutu ya kimia. Merci beaucoup. Pesa yo